eza pasi makasi parce que ere kweyaki lobi en tout cas ta bapongi emonanaki te tolali ya kovanda awa c'est vraiment veillé mortuaire ezalaki mais biso ntina bandako pongi ezalaki te pasi makasi le na tongo nazali kuna na programme naleka émission nakoki koloba te ata moke. Mutuka Rondo. Il y a un garçon qui est sorti qui vous appelait Jiparondo. On s'est dit, bon, toi comme tu es de notre, nous on va t'appeler Jiparondo. Quand on a un problème, toi va attaquer et puis on va te soutenir. C'est comme ça que nous on l'appelait. On l'appelait évangéliste et puis Mutuka Rondo. On le faisait comme ça. Je n'arrive pas à... En fait, elle était une sœur. Oui. Pour moi, je me disais... Moi, je l'appelais même pour une petite amie. Par moi, il se faisait que Nana Renouveau comme moi, je ne sais même pas comment j'appelais Evanja. Evanja. Il y a un bormo qui a fait mon couvrir un ipo. Il faut que ma mamie n'ait pas ngambinga. Moi, c'est un bon boyko. Tant qu'on a dans l'exo, ma maman chic, elle m'accompagnait comme ça. Pota vraiment bikaza muto munene koto vameza yaki estili. Toso la neo maman na mois de mars nazo banda musala nga bien sala po banda musala bampiaka samedi oya bimaki mais samedi abimilera ya yibsinga maman nazo ka fièvre nga bité ba fièvre boy pour ça c'est examen aya sali nga moko ye moko memi jeep na ye nga nazo banga kutabite maman na komema poza ka pembeni na biswa. Bena kufia avant papa sala AVC. Fallait ndakunda biso. Eza passe. Ponde to boti bino bonde bino bokunda biso. Eza biso to kunda bino te veli na kufiliwa nzambe te. Émission Découvrons nos artistes, c'est pour les artistes. On y a ça bien. Aya émission la bino yango Découvrons nos artistes. Lengia musique et c'est vraiment une émission mo ya boye. Je dois inviter bino nyoso, hein, na océan du Congo. Ici pas tout oyo batala rabiso balanda biso monde entier. Je vous appelle, je vous invite tous à s'abonner à l'émission na biso oyo Découvrons nos artistes. So s'abonner biso nyoso na océan du Congo. Découvrons nos artistes. Bayoka Doulaire. Océan du Congo. La chaîne qui reflète la vérité. Hein? La chaîne pas comme les autres. La chaîne numérique. Binonde, Masolonde Zabino. Au sein du Congo, il y a une chaîne Oyo et puis ça cabine toujours d'actualité. Découvrons nos artistes et ça branchement qu'on a quatre océans du Congo. Ici, nous sommes là, on fait que parler de nos artistes. Chien. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire. Chers internautes, les internautes, il y a Océan du Congo. Les internautes Nabiso Oyo Bozalaka toujours scotché, branché. Nakata chaîne Nabiso, il y a Océan du Congo. Les loto yé na nouvelle Moussousou Oyo Kouye Nabiso. Et quoi le monde, il y a presse Nabiso. Monde à presse, les lots. Toza vraiment na matanga. Tous en matanga, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais avant la bande copé Sabino, oh lelo na memeli bino na pourquoi lelo, je vous salue d'abord, na pesi bino mbote, na pesi DS lopinga mbote, na pesi rome atunga mbote, na pesi rome na pesi kabuya maboko caméra mikolo na ebisi bino, alors c'est pesanga makasi malgré abetsanga e amo mutu mais alors ça langa ba bien ya coordonnateur na pesi mbote na pesi merveille et si kazali mbote na pesi Dorian mon chou na pesi mbote lelo Saint-Valentin et la journée ya bato ya bolingo ba balinga ka bolingo lelo mukolo na bino na ebitenga persona linga bolingo tant que maman popo mais na meka na ko sa bolingo na journal lelo soki pe ekosimba malgré lelo to na matanga. Chers internautes, matanga est tellement ébélé na kasa mboka na biso lelo mais tozo perdre toyuti ko perdre lisusu grande journaliste na biso na kombo ya Evelyne Kamo Lopez oyo auta kotika biso lobby atika ki biso lobby na ngonga ya 20h ba auta kotia na morgue na 0h ba mbome lelo touti ko tika lelo na morgue yango toye asiko na parcelle familiale na bango toyeba na kotuna ba parents totuna ba connaissance totuna ba yaya bandeko toyeba
qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que l'autre perdre une grande journaliste, hein, une grande chroniqueuse, hein, to éviter la modèle nini Evelyne Kamo Lopez auti kotika biso toza wana na Kabuya tozo sala musala avec vous, suivez-nous ensemble. Chers téléspectateurs, quand on a eu Sabino que non, toza awa na résidence ya consort Nabiso et Nabiso autotika biso Evelyne Kamo Lopez. Nous sommes vraiment en famille, en train de pleurer. Tout le monde, il y a des gens qui sont là. Autozo partagé maona bango na moni frère Nangaza. Ah bonjour. Bonjour. Junior Tsenga, directeur à programme ya télévision CBS. Papa Junior Tsenga, liwa ya Evelyne Kamo Lopez, ezo le beloni. Eza pasi makasi parce que elle est lobby en tout cas tabapongi monana kité tolali ya kovanda ah c'est vraiment veillé mortuaire ezalaki mais bisoti na banda kupongi ezalaki te pasi makasi le na tongo nazali kuna programme na leka émission na koki kolobate atamuke na bandi émission na sa 10 minutes nazo mona plateau wana place venir na vandi ma émission bandi okitanga na kimi na kosi ko cha banzemu na kokite na bimi. Donc, ngane muna longola ki kamo na Epa Michel Adilouya azaki na Mirador abengi ngana ba 6h du matin lele à Lobby Junior koti kangate la diazono ko la biso na tunye yaka olingi nini abi memanga place ozali na ekozwaye na commissaire na CBS to bandi na Sukus Kamo samedi na 21h tite kokoma dimanche na option de star na ndenge lelo pe kombo yaki komata ba succès koya donc eza ponanga ezali perte munene na ebite na ko remplacer ndenge nini nazoka mutu na mutema pasi na mutu pasi nyonso esangana de son vivant la cancer elo nini oyo Dengazate de son vélo ni marque qui ont vraiment makasi par rapport à la vie quotidienne et puis par rapport à la vie artistique. Evelyne de franchise, soit un problème na yo akoyibsoka en face, ayeba ko kangaka mundate. Ngaso irmoko so na sili kelie makasi na punirie, akoya pembe na ngalobi ke kobosana te que tango avant yo comme directeur ngai pe nazana journaliste tozalaka baninga. Soka yikukutana nga bongo na bureau tozabiso mibale umwa makasi silinga mwena pinereza sote mona kitimu tema na bisie conduis-toi bien. Alors au monde à s'arranger. Donc elle savait respecter les gens pour respecter Moussala nae. Et au moins appena qu'elle venait à manquer chef moko na CBS tout kala ko mona ngote. Pourtant zaki fille moko asala ki émission mingi. Mais au coup appena que a eu problème na chef le chef na mtabanda ki mais ce qui peut ozoner ne problème. Comme qui tu sors comme qui tu ça non. Donc c'est difficile ko kangele kanda bo. Akoya ko réparer ngo bien, ako expliquer yo na kimia, peut-être ça qui m'a entendu à levango. A expliquer pourquoi réaction na ya ki tout mon appel longo de pekanda ozonga ni normal yango mona kaza ki ataso avant ya bingana ko balance CBS na robot en CBS na ko na CBS c'est parce que ayeba ki ko respecter CBS na ba konza CBS na CBS yango moko alors c'est une grande perte nazoka passe makasi. Aujourd'hui tout le monde dit que la cancer a Koufaki lobby c'était hier à Koufaki et puis aujourd'hui nous sommes en famille je sais pas programme moko ezali déjà au barré programme tokutani na corporation ba journaliste ba chaîne ebele bazala ki ba ucho kende problème ezaki bando kozela biso ba yoka pe biso ba kolo chaîne place ya zalaki to limiter idée nini to sololi to moni que to bandande démarche esika ya kokunda ya kolela ye d'abord pe to yeba to projeter esika kokunda parce que to betozela ba famille ba difficulté zali mingi na Kinshasa mais to meke mpe kolanda biso moko na corporation to ko sala nini esika ni to ko kolela ye o ko sala ke epesa honneur na ba journaliste nyonso ba chroniqueur nyonso ya RDC. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour mon frère. Oui, bonsoir. Je vous vois ici à la parcelle familiale de notre consoeur Evelyne Kamo Lopez. Elle était qui pour vous? Non, on l'appelait évangéliste au fait. C'est comme ça qu'on l'appelait au fait. On a bien Moutouka Rondo. Il y a un garçon qui est sorti qui vous appelait Djiparon dans ses disait bon,
toi, comme tu es de notre, nous on va t'appeler Djiparondo. Quand on a un problème, toi va attaquer et puis on va te soutenir. C'est comme ça que nous on l'appelait. On l'appelait évangéliste et puis Mutuka Rondo. On le faisait comme ça. En fait, personnellement, hein, pour vous, elle représentait qui ou comment? Elle représentait le métier, la carrière et tout ce qu'on pouvait avoir en fait. J'ai eu Evelyne, elle était encore étudiante en 2009. Moi j'étais en jeu 3, elle était encore en jeu A. C'était à l'URKIN et puis elle est partie à l'IFASIC. Quand je l'ai encadrée pour la dernière fois, c'était en 2010 pendant que j'ai préparé mon cycle de graduat. J'étais encore à B1. Donc c'est... Permettez-moi en fait, donc je suis venu vraiment à la hâte et hier j'ai parlé avec la trésorière, elle m'a dit, vieux, dans l'émission, ce qu'on a raté dimanche Rolanda, vieux, non, Fabrigas, tout ça une émission normale. Et puis je lui ai même dit, bon, ce qu'on est prêt, il y a ça là, et puis ça m'a comme une question. Donc je suis venu, je vous dis, j'ai même couru à pied. J'ai vraiment couru à pied, donc je n'arrive pas à... En fait, elle était une sœur. Oui. Pour moi, je me disais, moi je l'appelais même pour une petite amie. Par moi, il s'est fait que Nana Renouveau, comme moi, je ne sais même pas comment j'appelais Evanja. Evanja. Il y a un bormo qui a fait mon couvrir un pour il faut mamie n'a ça. Ngambinga, moi c'est mon c'est abonné beaucoup. Tant qu'on a l'élection, elle m'accompagnait comme ça. Donc ça, le mot, s'il y a des questions posées, mais pour dire ce qu'elle était, je ne trouve pas de mots sérieux. Mes condoléances. C'est... Camo Lopez était quelqu'un qui voulait propulser les gens qui l'entouraient. C'est ça, Camo Lopez, au fait. Quand tu es à ses côtés, elle voulait te tirer vers le haut. Moi, je lui ai dit, je n'aime pas l'Internet. Je ne suis pas fan du net. Mais elle m'a dit, vieux, parce qu'elle m'appelle toujours comme ça, vieux. Yebisanga, Nazwanzela Nini, Nakati Internet. Moi, je lui ai dit, apprends le respect. Pour la première fois que Camo Lopez a eu à enseigner dans ses émissions, je lui ai écrit, moi personnellement, le sujet. Et c'est comme ça qu'elle a commencé, dans ses émissions, à commencer par une thématique pour enseigner, et puis après commencer à recevoir les gens. Elle a commencé. Je lui ai dit, tu es belle, tu es bonne. Comme il y a pas de simbité, fais-toi utile. Ça a commencé par moi. Donc j'étais hier surpris, et puis on m'a appelé de Paris par Karine Mokondi. Elle m'a écrit non, petit nayo, non, petite ou petite. Non, c'était Camo. Et j'arrive ici hier soir, c'était vraiment un chaos. D'où, en tout cas, je n'ai pas de mots à dire. Ce que vous ferez, nous on va s'y mettre et puis on y aidera. Merci beaucoup, vous êtes à B1. Je suis responsable de la culture à la radio-télé B1. On m'appelle Hervé Massikini pour les intimes à la radio Marciano Massikini. Responsable culturel à la radio-télé B1. Merci beaucoup. Merci. Quand on a bino ba téléspectateurs na biso toza na résidence ya consort na biso Evelyne Camo Lopez toza na ba maman toza na famille en tout cas tozo lela toyokuta maman bonjour. Bonjour. Oui, les téléspectateurs, hier maman ou aboti consort na biso totika biso Evelyne Camo Lopez. Maman Evelyne Camo Lopez le loi tiki biso abelaki ezaki dunanini subitement le lotozo que grand journaliste boya kufi. Bon na olo baboye ezalaki na mois de décembre babwakelaki mbasu. Tango babwakele mbasu bon mwana poto nani Formule 1 bautaki poto na mwasi na ye tango baye kotuna ngai Evelyne poso kozana ozobekisa moto kobomba te nayebisi bango Evelyne babwakele mbasu le mwasi akoti na chambre kuna moni aganya baki ozwa moto moko ya salisaka yango kutu ezalaki nde akufata na décembre wana puisque abande kosala baoke moko ya makasi tata wana asalisaki baoke wana esilaki apota wana mpe ndenge ezalaki azokende losambo na monganga en tout cas esili pota vraimen obiki aza moto ya monene koto oyo vraimen ezalaki esili tosola ne mama na mois de mars nazobanda mosala ngai bien esala mpo banda mosala bampiaka samedi oyo abimaki
samedi abimilera ya yebsinga mama nazoka fièvre ngabi te bafièvre boye fo kosalisa examen aya salisi nga moko ye moko amemi jip na ye nga nazobanga kutabi te mama nakomema po ezaka ya pembeni na biso awa toke tosalisi examen ya malaria na typhoïde bazwaki ye malaria na typhoïde mpo balobaki fo baperfuse ou bien melakini na ye kotuna ye ayebisinga alobi malamu namela nanga kaka kinini mpo namibwakaka kaka na mbeto nga moko nde baefe wana kisi ezalaka mokolo ya liboso ameli kisi mokolo ya mibale ameli na ntongo ekoma na poko alingi komela te na bondeli eti ba 2h du matin evemela kisi aboyi mokolo ya misato wana lobi alamuki donc aboyi koloba osolisa ye boye ata réponse te nabengi mpe mama leko aza tout juste après ngai nabengi ya ekoya eve ya eve po tokatika ata mosu mpe bacaprice ya malade nga mpe mama libanda kuna na kosala bisalasala kolambalamba nasalelaki ye makemba nakalingele na tamosu akoka kolia nasali mpe mosamele mo tokende mpe kaka kotala ye mona ofungoli rido otali ye komi na ba 19 lokwa mpe courant alaki te nakoti na chambre namoni kaka moto abwaki kingo natombola motu kilo nasimba makolo pio nabimi na libanda na bandi koganga nakomlokwa moto nazwi liboma bandi kolela nakepa aleki nange pa babokilo nakutaki po bango bazalaka na kitambo kote ya Ngalema Center nakuti na mobali na ye nde bazwaki motuka po tokende tike na morgue batike akufai na ndako me eza kaka lokola okosalisa examen nde ka tomelaka na biso bakisi ezala te ke maladi moko ya makasi nini antuka ezalaki nango kaka bongo nde lelo bakendeki kofuta bafrais mpo bambome kanisa bakosala elobi na 6h. Eza vraiment pas si eza pénible Evelyne Kinoise na clinique Kinoise. Evelyne atiki bana combien? Atiki ne bana taboti na te bande koyebisa nga biazali na mobile te boti te mabokolaka bana ya eleki na ye aza na soyo na kanisa ata alobi akoki kokoma. Jusque là programme moko eza retenu na ndenga famille par rapport à matanga. Programme na nous a retenu te bambome après koambome il faut libota tofanda to ebeloko ntokoki kosala tozozila bino pe presse te bokoya peti bokunda pe oui photokunda bokunda. Merci beaucoup maman. Courage vraiment eza nzela biso nyonso nayebi ke nzambe aza contrôle makambo eza nzela biso nyonso chrétien ebelina kunda ta biso belina kufi avant papa sala AVC fallait ndakunda biso eza pasi ponde toboti bino bonde bino bokunda biso eza biso tokunda bino te belina kufi liwa nzambe te belina babomi ekoboma mais oyo abomi aza libanga te soki aza na pema te malamu soko aza na pema epakolanda eve pesi biso pasi na famille pasi na libota nandimaki te eve akokai kokufa mikolo ya lelo nandimaki te eza lokola kaki moko ebeti na kati ya libota nzambe wana kaka azwa lokumu. Merci beaucoup maman. Merci ma fille. Tous ensemble. Chers internautes, nous étions là à la résidence familiale. Il y a consort Nabiso Autoti Kabiso, Evelyne Kamo Lopez, Oyo, Aza très cher pour Nabiso. Donc, à Outaïko Koufa lobby, le lobo qui n'a interviewé la maman, n'a interviewé Batunion, soit au baby Sibiso que non, quand Ezali actuellement na
clinique universitaire eza kuna na morgue bauta kotika mbongo kaka lelo po bayeba ko embaumer. Nous sommes là kaka na kata la branche na biso ya découvrir nos artistes, c'est très pénible et ça tellement pas si que je n'arrive même pas ya ko solo la bino, mais tellement c'est mon travail, tellement c'est mon boulot, je pas le choix, j'ai seulement le choix à travailler pour na ko sepelisa bino ba internet nangai. Je suis pratiquement, disons, à la fin de mon reportage. Il y a Evelyne Camo Lopez, la grande dame, la concert intelligente. Ngana ifasik nana obenga yaya, donc na ebité bato ba pesi biso ba elengi ya osala musala oeza ba Evelyne Camo Lopez banda na ifasik ti lelo naza o nazali lelo. Tozaka awa, nous sommes déjà à la fin de notre reportage. Je salue DS Lopinga et Sikazali, je salue mon confrère Romain, je salue Kabouya, je salue l'artiste Fami Fambiora, je salue presque tout le monde de l'océan du Congo. Vous allez vraiment scotché, branché programme, suite à programme Yamatanga ya concert na biso bokozango kaka awa na branche na bino ya découvrir nos artistes. Nous sommes ensemble, nous sommes en deuil. Tolela Evelyne Camo Lopez, tolela la grande journaliste, tolela maman Akerotika biso, tolela vraiment, ça fait très mal. Restez scotchés, branchés et abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup.